tolobaka soki nzamba lobi toloba tolobi soki nzamba lingi toloba te toloba te nazomona na ngomba kuna ambulance nazomona ambulance ya hélicoptère mutu bamemaki moyena nalobela yawo eza te ozala malamu te atoko tanga kombo te okoki kodetaile bana nzambe po ke mema bango mpe na losambo na avertissement po lobi te ezalaki o ngam namonaki yango kombo ya Yesu ezali monene nguya ya Yesu ezali makasi tangu Yesu abotamaki na kombo ya Jésus Christ de Nazareth mais alobaki na kozonga na kombo oyo ngai sele na yebi polobi bongo Yesu ango azana se azana mwasi azana ban bo parler nyonso oyo bolingaki boloba 11 ans je fais que jurer dans la parole de l'éternité 11 ans est-ce que koko lobela bino lokote vous êtes des aveugles ce qui to limbicité mi limbisa yo moko mi yoka mawa po ozali créature ya nzambe entends ozo senga bato basala ezali bato bazo finga yo tezali bato oyo ba sala mabe oyo nyoso ba finga ba critiquer nga jour wa masomika au monde samna likolo ils ne seront plus yo kanisi on de dia za muto musuni est-ce que bino bomoni nga za muto musuni naso tuna bino question ba sikoyo azana ndako na ya moni moye kiti moye ye nazo mona papa eli mais papa eli ozotala ngai moye wana ne lungi na nga e fandaki na ndako na plus ou moins 20 minutes c'est ça bana ko monisa me pay na bino en live ako monisa mamundele na ba forme différente parce nga eza mingi parce lobby que bato bazo finga yo ba kota lola te mais ce total ma komi biso Yesu masi akutu na croix moyibi moka ibinga bi o tout ozoloba vérité nango ekoyeba na kaka na mukolo oyo wa masomeka akomontama na mokili na moment oyo tozali oyo matériellement tozana mukondeme spirituellement te azali na oyo monaki na buto e uchi koleka ete bazali komema ye na ambulance na monaki dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant mois mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que bokende lisous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit dans sa parole, il est le bon berger. Je vous annonce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal parce que Jésus-Christ, il est là. Sa houette et son bâton nous rassurent. Une fois de plus, je suis ravi et je vous dis shalom et bienvenue sur Nazaréen TV. C'est une chaîne qui nous bénit, qui vous bénit, qui nous bénit tous. Parce que nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la vôtre, la humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la Sartifani Mokwa, la présidente du Parlement céleste. Député quoi. Je reçois pour vous Papa Elindiza Wamaswamika David. Donc c'est bel et bien lui mon invité spécial du jour. Il nous a invités aujourd'hui dimanche parce qu'il veut nous parler. Vous saviez que la fois passée nous vous avions informé que nous allons recevoir encore une fois de plus l'homme de Dieu autour de ce message de la repentance. Aujourd'hui il s'est décidé d'inviter les Nazaréens pour en parler.
Mais avant de saluer l'homme de Dieu, il est déjà sur ses plateaux. Je retourne à la régie. Est-ce qu'Alain Kiakala, tu peux nous donner un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Il est vivant à la droite du Père, intercédant à ma faveur, à ta faveur. On danse et on se retrouve tout juste après dans cette émission Table Sainte. À vous. De retour sur ce plateau des Nazaréens TV, je disais au début que je suis avec Papa Elinzeza, mais avant de saluer mon invité qui est ici avec moi, l'homme de Dieu, je fais des gros bisous, des big salutations à ma maman Madé qui nous suit depuis Londres et toute la famille, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas maman Foura depuis les États-Unis, maman je t'aime beaucoup de l'amour de Christ, aussi mon manager Nikab depuis les États-Unis et ma maman chérie, maman Betty Kokeleya ainsi qu'en France, maman Marie-Claire Ekawa que j'aime beaucoup de l'amour de Christ, à qui j'ai dit aussi des big salutations à papa. Hein. Papa, je t'aime aussi beaucoup de l'amour de Christ, pas seulement maman. Je regarde Papa Elinzeza pour lui dire déjà Shalom, shalom. Shalom, shalom, la princesse de l'éternel. Papa Elinzeza Wamaswamika David. Emmanuel, Bobo Sana Emmanuel, c'est le roi divin. Au nom de Wamaswamika Emmanuel David. Maswamika, le Père de l'éternité. Hosanna, Hosanna. Merci, maman. Merci, papa Bandeko Bakolanda yo bisika nyoso tout lelo tozé pa na dimanche obengi les Nazaréens. Nazaki surpris natongo donc j'étais vraiment très surprise. Papa bengi ngai natongo yaka j'ai besoin de toi. Na kiti awawa bana nzamba kolanda yo lebela bango na liloba ya bolingo etant que mo sena nzambe. Alléluia. To yambi liloba na yo maman princesse. Raison na bengeli princesse Tiffany aya to solo na ye ezali pona to lobaka soki nzamba lobi to loba to lobi soki nzamba lingi to loba te to loba te po yenda zali le père berger oyazo mema bana na ye eloko moko na yebisa binote e komami na Ezekiel 34 nzambe alobi ye moko azoya comme père berger na verset 10 bokotanga yango ye moko akoya kosengisa bana na ye ye moko akokonduire bana na ye po oyo ye atindaki comme ba berger basala eloko moko te babebisi elanga ya nzambe eza na Ezekiel 34 raison oyo etindi nga lelo boyoka nga sikoyo nasolola na bino po papa na ngai ayoki mawa amekaki koteste soki lelo abomi mokili oyo akokisi la fin du temps na o tout ozoloba butu moi tozolala te toza toujours na parole de la divinité. Papa nanga meki c'était l'avant-hier na butu ya lelo te o ko uta lobby lelo toza date ne maman le 22 hein le toza le 22 donc na butu ya le 20 poto comme le 21 Seigneur atalaki état d'âme o tozobenga Wamaswamika Emmanuel David le même Jésus-Christ de Nazareth o toyokaka Yesu abotamaki na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme du jour, l'homme du moment o yaza lelo on lui appelle l'homme de Galilée, l'homme du jour, l'homme du moment, le père de la révélation au nom de Wamaswamika Emmanuel David. Mais ayebisi biso alakisi ngai na maman
la bouche autorisée oyo boyebi na komba Anne Molongo. Mama Anne ayoki bruit tango nzamba azolakisa ye ndenge akokita na mabele. Ayoki bruit po alobaki bozalaka prudent, bokoyokaka bruit, bokoyoka sonnette, sonnerie na matoi na bino nde mokolo wana tango wana ekokoka. Ayoki bruit, aningani, abenga na 3h du matin, nga na ebisie zonga na méditation. Na méditer, Seigneur alakisi ngai makambo ya yokaki bruit, alakisi ngai nazomona mokili Kongo ezalaka ngomba. Na ebisa bino Kongo eza ngomba. Namoni dega esalami ya kosakana te, batu bazali susu ebele te, batu bakobi buke muke na kati ya ngomba muke. Nazomona na ngomba kuna bambulance, nazomona bambulance ya ba hélicoptère, mais moyena loba mutu ba memaki moyena na lobela yao ezate ozala malamu te. Ngai mona ki nani wana bazo mema po bakende na ye na état d'urgence. Batu bazali susu na lobi, mais batu bazali susu te. Seigneur ayoko loba a freiner raison ezali repentance. Batu bazo sala repentance te, batu bazo linga ko sa bazo linga ko yoka te. Boza ko senga Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu tango nazoloba boy mitema na bino zoloba biyoka nisi Yesu ngo ezali yo bozoloba ndenge wana déjà. Mais Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu wana ye alobi je ne vous laisse pas orphelin, vous me verrez mais le monde ne me verra pas. Nangena bisabinolo tango sonnette oyo mama Molongo ayoki et sonne ekozala batu nyoso, batu tout ezala na shid ezala wapi boko mona wa maswamika Emmanuel David na likolo ezala na mboka nini mutu nyoso akomona ye. Mais oyo bakomona ye oyo bazana molimo santo bango de bakomona ye na likolo ndenge komami na la parole, vous me verrez au ciel na nguya ya munene yango na toyembaka nzembo kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi ye. Tango Yesu kozonga na mokili oyo, nguya na ye etondi na kembo. Tango Yesu kozonga na mokili oyo, nguya ya monene ekomona na mokili ye. Kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi. Alléluia. Akoyana likolo o tozobenga Jésus Christ de Nazareth. Tokopesa explication ya kombo ya wa maswamika. Tango Yesu abotamaki na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Mais alobaki nakozonga, mais nakozonga na kombo oyo ngai sele na yebi, moto moko ayebi kombo wana te, nde ba mama na nga, ba papa na ngai, bana na biso, nazopesa bino kombo ezali wa maswamika Emmanuel David. Nde kombo oyo le Père de l'éternité ayeleli biso, ayeko sangana na biso na mabele, ayeko kutana na mwana na ye oyo ye azalaka na ye. Mwana na ye bakomi moko, mwana na ye azosola na bino akomi le Père de l'éternité po akutani na papa na ye. 2 égale 1, 1 plus 1 égale 2. Na pesi bino bolingo ya Nzambe ezala na bino. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous garde. Nde linga ina yebisa bino ke Yesu akoya na likolo, batu nyoso bakomona ye sauf oyo bazana molimo santo. Oyo bazana molimo santo te bakomona ye te. Bolobi bongo Yesu ango azana se, azana mwasi, azana ban, bo parler nyonso oyo bolingaki boloba atala kinde mitema na bino. Yango na Yesu alobi boloba kalobaka te. Soko sana likamba koloba te, ne critiquez pas. Le Saint-Esprit on le critique pas. Finga nga pona nzoto na nga ya musuni.
mais ko finga nga ozo wuta na molimo santo te soko finga o critiquer ngai ezo wuta na ngai te ezo wuta na molimo santo. Celui qui jure dans la Bible chaque jour depuis 11 ans je fais que jurer dans la parole de l'éternité. 11 ans, est-ce que koko lobela bino lokote? Vous êtes des aveugles. Naba homme de Dieu na bino, vous avez soki boyebi oza li lobanzambe, quelqu'un qui jure dans la parole, mais vous démentez ça. Vous démentez la parole de Dieu vous-même. Vous avez commis compliqué pour rien vous-même. Quelqu'un qui jure pour 11 ans, sera zala ko kosabino, nzambe wana ya solo, akotika mutaza ko kosele makambute. Nazo sabino lelo. Mais boyebi ko discerner, nzamba pesi biso discernement, sagesse, apesi biso intelligence, apesi biso photozala na yango, discernement, intelligence, sagesse, na prudence biloko na mine, tozala na yango. Mais koloba n'importe quoi, yango na tango yesu akomonana. Tanga bataba na moni yesu, na moni wa masomika, na moni ye. Oyo basala ki critique bakomona ete na mukolo wana bakozala lisusu te. Peut-être nzambe akolimbisa bayeba ki likambo ya wa masomika te. Bayeba kite, bayeba kanisa kite. Nzambe akozongisa bango na mukili po baya ko vivre da ye au nom de wa masomika Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Po bo yoka ke Jésus-Christ ça oezali logement na ye. Oezali pa ya fandaka. Oezali pa ya tambolaka. Oezali pa ya za kosala na ebisa bino en vérité. Le temps passé na ebisa ki bino le na zaki donc na mama na pesa ki bino ba age na misanto. Mais esuka ki wana te. Le Père majesté, le Père de l'éternité aye ko bungise la biso yango. Alobi bien nazana âge il y a 82 ans et demi. On a kokisi âge ya ministère. Âge ministère, il y a kokola te, âge ministère. Nenga na kokisi nano 70 ans te, na musuni na ngai. Ba comprendre ngo. 82 utuwa nazalaka na zongaka, na kufaka na zongaka. Na bota makaba botinga na zongi. Yesu aya kotalaka bino, ayebi bino bien, avivaka na bino, na kati mitema na bino, azalaka na bino boyebite. Tango na kokisi âge ya 66 ans. Nde aye ko manifester na corps oyo ke oyo ezali ngai Yesu Masia. Bola nanga malamu. Bola nanga malamu. Na âge à 66 ans. Pona nina ye na âge à 66 ans. Pour âge à 66 ans ekokisi création ya mokili. Ekokisi la vérité et la vérité. Rien que la vérité. Bokotala na Bible za na 66 livres na kati na ye. Bokotala chiffre ya création. Asalaki mokili na 6 jours, 6000 ans, après na 7e jour. Bokotana na deuxième temps, Adana Eva baniko vivre na mabele. Nzamba lobi, avant le 6e jour arrive, toute chose va être établie. Donc Jésus fa ya avant deuxième 6000 ans ekoka. Jésus a kozonga pona a rétablir lukute zalaki na mabele, akanga biloko nyonso. Yangona azongi avant 6e ans. 6e ans, aye na âge à 66 ans. Âge na dans 66 ans. Aye komi présenter alobi na bomba mi mingi, na mi bomba mi mingi. Mais siko na mi bimi c'est à l'âge de 66 ans. Na ke âge à 16 ans. Âge à 16 ans est âge à esprit. L'air na za kokola. Nazomona soki na lali. Nazomona oya za na pembe na nga. Nazomona te. Naso tuche soki na lamuki. Naso sentir deux personnes bazaka nga. Mais pendant que on a bazaka nga l'air nyonso. Tant na za na ba âge à 15 ans. Nazomona deux personnes bazaka nga. Mais ba lo bakate. Et moko tango na ko yamba Yesu, nazolo bakaka bref. Na ko yamba Yesu, na mona ka ba angelo mi balé. Ba tambu sakanga na âge à 16 ans. Ba siminga boy. Omona bango ba bimi bonami. Ba bimi na mu. Tant ensemble nzamba lobi ezaba angelo na ba tambu sakayo. Ezali yo wana zanaka. Ozomona à l'âge de 16 ans, wana nzamba zo lakisa âge na nga ya ki 16 ans, ndenge nzamba zalaka na nga. Na âge ya 12 ans on a mona ki ba angelo ba eko glorifier ngai na mabele de multiples de angelou ba yeko yembela ngai. Soyez les bienvenus sur la terre. Et lingi koloba Jésus ayaki na mokili par l'esprit. Yango na nde na pesi bino bref
sikoyo nzamba lobi amoni que soki abomi, c'est lui qui a la décision finale, alpha et l'oméga. Et il y a sa décision. Décision finale, il est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. C'est le même Père. Dieu est un seul, Dieu un seul, mais qui manifeste par des fonctionnalités. Il est le Père, Azamolimo Santo, le Fils, Azamolimo Santo, le Saint-Esprit, Yemoko Molimo Santo. Le Molimo Santo, c'est la lampe de l'éternité. Le Saint-Esprit, c'est la lampe, c'est celui qui flamboie le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit. Yangwana et pas Inzambazali, Nguyene Yakana, Molimo Santo. C'est le Saint-Esprit qui contracte la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui-là par la parole de l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit est par la parole. Saint-Esprit est sekitaka, soit à contractaka la parole divine yanzambe. Yangona nzamba lobia. Tozonga lisusu na repentance. Bande kona ngai. To lakisaki bino na mama Tiffany to fukamaki to lobi pona tozana na nzambe. Ezana likambo moko te ya munene ezana biso soki to limbisite. Mi limbisa yo moko mi yoka mawa po ozali créature ya nzambe. Kanisa botana ndenge bozo finga ngate. Oyo nyoso ba finga ba critiquer nga jour wa masomika au monde samna likolo, ils ne seront plus. Ils ne vivront plus. Parce que vous touchez qui la grandeur de Saint-Esprit. Vous touchez qui la grandeur de Saint-Esprit. Saint-Esprit va critiquer kayete. Saint-Esprit va finga kayete. Saint-Esprit va chola kayete. Chola ngai na musuni na ngai. Mais ko chola ngai na molimo santo te. Bino ba sotang se bino liloba ndenge nini. Ba passer na l'église eloko nini bino bo sali bo bebisi bana ya nzambe fo Jésus azonga na mabele ye moko azongisa bana na ye na nzela ya parole eloko nini bo sali kaka ko juger ayebi rien kaka ko juger bolingi débat bolingi bo sala débat na ngai tangu mwana oyo journaliste tangu na yaki ya wasika ba yaki na ndako batala nga directement basali interview na solo na bango Seigneur Yemoko Seigneur de la paix, Otozo benga le Père de l'éternité, Wamasomika Emmanuel. Asololi na la bouche autorisée na ye. Asolola na 6 personnes. Baya kokuta na nanga. Ne fils que bonjour, salut papa. Ne fils que ça. Ce n'est pas vous qui devrez faire la libération du Congo. Namaloba na bino bozoloba. Ce n'est pas vous. Mais c'est Dieu seul qui doit faire ça. Mais faut landa pe schéma ya Nzambe. Bo critiquer bolobi lokuta na yokani na mama wana po mama wana aya ko kosa bino bolobi est-ce que bama na bino boyebi ye d'abord tango bozolo ba n'importe quoi muto ya bengi na téléphone a tieba unité na ye a lobi le parole o yambi après na mo nasima o déceptionné yango na yebisa bino ba misusu na yebisa bino o bino bozo tanga bible bozo mona boza ba connaisseur papa nanga sabando la sabino boza ni boza ko prêcher bateau mais boza ni bozali ni bozo tanga bible bozo prêcher bateau mais vous n'avez pas des habits, vous êtes des aveugles pour bozo yebate. Pour vous demander une question encore, depuis bozo ba likambo on na bino on ya nzambe, vous connaissez le rôle de on. Est-ce que boyebi qu'est-ce que un on de Dieu boyebi tino ba bengi on de Dieu c'est lui-même Dieu. On de Dieu, c'est lui-même Dieu qui se fait au Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui-même. Yokani c'est on de Dieu za mutamusuni. Est-ce que bino bomoni ngala za mutamusuni? Naso tuna bino question. Mais o tout ozoloba vérité nango ekoyeba na kaka na mukolo oyo wa masomeka akomontama na mokili. Botongi to ne mingite potongi to zo moins de 30 minutes. La situation toza nango tozotanga pona repentance bande konangai. Tosenga nzambe pardon. Nangina pesa ba modèle ya repentance ezali. Potam sumuta oloba nga seli nanga mabete. Na seli nanga muninga nanga mabete. Na seli mubai nanga mwasi nanga mabete. Ndenge na senga pardon. Nzamba lobi apesa ki message wana hier. A lobi péché eyaka mikolo nyonso.
péché ça ko circuler mikolo nyonso na nzinga nzinga na biso mabe ça ko circuler na banzoto na biso à tout le temps na vie quotidienne pe biso poto longo la péché poto longo la mabe il faut to kota kana repentance okanisi mabe loba Seigneur limbisa ngai Père de l'éternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth limbisa ngai au nom de Wamasomika Emmanuel et David limbisa ngai oyebi makambo eza na motema na ngai nzamba za na biso na mai nzamba za na biso na moi nzamba za na biso na mbula nzamba za na biso na kati misala tozo sala koma biso to mona kaka nzamba za na moment toke l'église qui est l'église ce n'est pas ces bâtiments ce sont les hommes biso nde toza église esika nzamba lobi église sika ye afandaka nzamba afandaka na bibende te nzamba afandaka na bandako ya construction te tango nzamba azoloba tango nani David azoloba na nzambe na ningi na sala temple maison pona yo nzamba lobi mengai na fandaka na ndako te yo salela ndako ndenge nini mais nzambe asepela kaka lokole utaki na munoko serviteur na ye nzambe asepela ki kaka pour asebelisa David albi yo kosalela nga temple te mwana na yo Salomon na kosalela nga temple pour épreuve que Dieu là est toujours je suis tala tango ba salaki mabe na sima ya David mais tala makambo yaki temple na ba écrasaki yango le temple qui a été construit par des milliers de kilos de tonnes de l'or de pierres précieuses ezalaki construit ezalaki écrasé en un clin d'œil pour nous voyez que Nzambe a vivre na ba building wana te Nzambe afandaka na mitema na biso to yeba ke Nzambe azaka na mitema na biso ayebi o tout ozo sala mais azan Nzambe silencieux azan Nzambe alobaka te alobi vous me verrez je ne vous laisse pas orphelin mais le monde ne me verra pas le monde ne me verra pas elingi koloba oyo ba lingi yete oyo ba sabote yete oyo bazaya yete bako monaka yete boko monaka wa maswamika te pour épreuve nzoto bino bozo sabote nde yango ko bimelaka bino na ba rêve na ba ndako na bino na ba songe même en vision même en live elinzeza abana ko monisa me pay na bino en live ako monisa mamundele na ba forme différente ezana bato belé déjà se balobian mama Esther awuto loba wasikoyo azana ndako na ya moni moye kiti moye ye nazomona papa Eli mais papa Eli ozotala ngai moyi wana ne lungi na nga e fandaki na ndako na ye plus ou moins 20 minutes ende disparaître po bozo ndima kaka te bolingi po mona miracle ndenge ni bolingi po mona nzamba uta na likola ye boko mona wa maswamika mais oyo bazaya yete mukolo wana bakozala disparaître ndenge nzamba latisi ngai batu bazali susu te mouké batikali na ngomba parce que le pays qu'on appelle le Congo c'est le pays montagne qui sera élevé de toutes les autorités plus que toutes les autorités sur la planète là zela na moko oyo pena ezali très important repentance musu sezaboy ozokende na nzela mai alaki wana mutuke ye enyati mai wana salite ekokwela yo na nzoto mais yo sali mabete chauffeur wana peta mso sali pe mabete mais yo osane ozwela mba wana osukulu yango salite longwa c'est la forme de repentance aussi et ngolo bakaka teke repentance il faut osala mutu mabe non repentance c'est tous les jours tozo consommer salité na molimo na biso yango ne sengi to fukamaka nzambe oyo sali likolo na se oyo kombo na ye Wamaswamika Emmanuel David ata soko lobi Jésus-Christ de Nazareth akoyoka yo akolimbisa yo masumu nyonso oyo sala oyo yebisa nzamba lakisa yo oyo yebite nzamba ko banda ko lakisa yo nzamba ko lakisa yo osala kabo kende bondela silisa repentance ezali ko se liberté repentance ezali délivrance ba problème oyo zalango ba lien familial ba lien makambe bele pauvreté ba maladie elongwa kana repentance soki o se libérer yo moko ko sentir que na senga muninga na nga pardon ngana muninga na tozoki na kimia tozoki na bolingo oko comprendre que makambo ekomi na bolingo ya Nzambe mama soza na question
Merci beaucoup. Vraiment, excusez pour le micro, ça nous donne vraiment un grand travail. Il y a aussi la l'homme de Dieu pour que Aloba, ceux qui est dérangé, nous vraiment vient nous excuser. Mais l'homme de Dieu n'a pas qui au temps pour que peuple de Dieu va au question dans le bossu ezali par rapport à muto mona qui na vision bazo comme en ambulance parce que yoza mo sena nzambe tant le message parce que Nicolas le kawa il y avait une maman qui koloba na compte ya royaume oya mona ki makampo na ndeko Eliezer kasi ba bomba ki yango le temps de Dieu pour na nini te koloba pour que bana nzambe pe ba sambela muto ano mona ki azalaki moto yo atoko tanga kombote okoko détailler bana nzambe pour que mema ba pe na losambo na avertissement pour lobité zalaki o ngam na mona ki yango tout ça aza politicien azali musicien azali monganga azali pasteur azali na oyo mona ki na buto e uchi koleka ete bazali komema ye na ambulance soki osengi ekopesamela yo kasi luka okozwa ASDEF yango yo eye yoka signification na yango association de soutien pour la défense des droits des étrangers en France oyoki malamu te na lobi hein. Association de soutien pour la défense des droits des étrangers en France. Kaka! Soki outi na Afrika, soki outi Afrique, okiti na mboka ya France. Tope ohumeli ozozwa mikanda te. Ozoluka mikanda ya 10 ans. Ozoluka kokoma na nationalité française. Kobeta miso pai te. Luka maître Alfred de Kupesa pambate ye atanga tanga pona yango yende penza yebi ko sambela ba étranger batu nyonso boza na France miso pai lisusu te solution ya ba étranger eye na France basambelela yo ozwa mikanda pe ozwa solution to pe olingo changer nationalité yo muto za malade yoka solution ezali ASDEF maître Alfred Kupesa okozwa na ba numéro oyo solution ya ba étranger eye na France kabali solo que Dieu vous bénisse namonaki mutu te namonaki batu te oyo bazalaki na kati ya ambulance bato bazalaki ebele me bazomema mokonzi me mokonzi babika bazomemaka mokonzi me je connais pas mokonzi wana azwaki choc ya nene me nayoki kombo te basolobaka mokonzi me namoni ambulance yango ezalaki hélicoptère parce que biso mboka eza ngomba hélicoptère fe kende boye ekende soki na urgence balobika mokonzi bo bakonzi baza ebele bon wana nga na oko ko détailler bino te bon bino moko boyebi boko comprendre na ba ndenge nzamba koki ko révéler bino soki po tolingi to senga pona bakonzi na biso nzambe a protéger bango soki pe bakonzi yango bazoyoka bakoko sala repentance eza mabede. Donc allez-y comme papa moneka mokonzi mais papa dans le jour mokonzi na biso c'est que pose à mokonzi ah mais oui il faut être clair. Il faut que ça la humble aussi. Il faut que ça la humble. Na moment oyo tozali oyo matériellement tozana mokonzi mais spirituellement te kombo za wa masomika mais yo lobi yango te wa masomika Emmanuel David si yo lobi yango te kombo za kaka moko olingo fona loba Elinzeza zali kombo ya mabele na zuna mabele mais kombo ya wuti na likolo pote lenga na liaka Jésus-Christ azolia lenga na lalaka Yesu azolala lenga na lobaka Yesu azoloba nous sommes les mêmes kaka différence bozomona ça c'est le corps mais je ne suis pas un homme je vous dis la vérité bolingi na jure parce que na mona ndenge nzamba kota pa na ndenga bimaka ndenge nzambe nazana na koloba ba secret no sotuté ndenge nzambe na salaka na ye ndenge na salaka ba messe nanga devant le trône de l'Éternel et ça on a internet nanga trône de l'Éternel na salaka messe nazana deux anges na niveau likolo na salaka na ba ange bazana na simbi na loboko yo na simbi trois lumières en gloire de Dieu awa na simbi trois lumières en gloire de Dieu na lati bilamba ya ki pape je suis le pape au supérieur ya mokili mobimba les quatre coins du monde la yebaka ngo bien
Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Père, nous sommes un avec lui. Il est le supérieur. Il y a Nyonso, na Nyonso. C'est lui qui a créé toutes les choses. Et c'est lui qui est venu seul dans le monde. Il s'est fait Adam et Ève. Il a créé des diables. Il a créé toutes les choses. Mais le lot a zongi. Je ne vous laisse pas orphelin. Vous me verrez, le monde ne me verra pas. Mais lorsque la Bible nous dit je ne vous laisserai pas les orphelins, ils ont été poitinés sur papier linzeza, ils ont été poitinés sur mon santo. Ah, bi mon santo. Mais il bien. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth a comme humain. Mais na katina ye azali Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth tant abotami na Marie, abotami toujours na musuni ya humain o bazobenga Jésus-Christ de Nazareth. Azalaki mutu, azalaki kokima baza kolanda. Banani babomi Yesu. Ce sont les hommes. Mais babomi mutu, babomi nyamate, babomaki nde mutu. Mais mutu na fond ayala ba divergence étant que aza omnipotent. Jésus-Christ na question yotuni, aza le Père, aza le Fils, aza le Saint-Esprit. Yami bale, aza royaume. Yami sato azali la matrimine 3. Oh tozo benga M3. Oyo kosala développement ya Congo nyoso. Na yebisabino mindele. Oyo bal babuki biso na ndenge nyonso balingi. Bakoya kosalaka epai na bino. A commencer par les Belges. Oh babima ki monopole ya pasi ya Congo. Nazo yebisa bino mindele bakoya kosalela bino. Mokili mobimba eko vivre na kati ya Congo. Congo te. Congo avec K. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme du jour, l'homme du moment. Mais yeso na zonga ye wana wa masomi kazana kati na yenda zo manifester. Yende mutaza le roi divin. Yende mutazo kokisa makamunyoso. Ye wana to vivre na ye. Ye wana akopesa kabino histoire. Na akopesa kabino histoire. Tikana loba teke akopesa kana troisième personne du singulier. Na akopesa kabino histoire. Ndenge na zalaki, ndenge na botamaki, ndenge na kendaki, ndenge na zongi. Na akopesa kabino histoire wana. C'est lui le roi divin. Roi divin mususu akoyakate. David mususu akoyakate. Wamasomika mususu akoyakate. Jésus-Christ de Nazareth a yé différemment na forme o ya lingakaya. Yangona nazotu na bino. Banani baye baginenge Jésus zalaki. Banani baye bigenenga zalaki. Banani baye baginzoto na ndenga zalaki. Osomona. Donc les gens parlent pour rien. Banani ba yeba ki ye. Banani ba zo kata image na ye. Yesu azalaki boye bisangai. Banani ba yeba ki ye. Banani ba yeba ki royaume na l'air wana. Personne. Jésus-Christ na zo yebisa bino na ndenge tozabo. Elinzeza tikana loba bien parce que na komba Jésus-Christ eza kwambruye bino. Wa masomika Elinzeza na zo yebisa bino. Je suis le roi divin. Ya mukili bobimba Congo kakate. Le monde entier, je suis le roi divin, l'homme du jour, l'homme du moment, l'homme de Galilée. Ce qui bolingi pe bolba mais Yesu abotama ki na Congo, Yesu abotama na Congo. Ba kosinde bino. Abotama na Jérusalem. Jérusalem eza Congo mama. Congo oyo zali. Bozokene na Israël kuna. Bokene na Bible, bokomona Israël wana eza yango te. Ba aveugle bino, vous êtes des aveugles. Bolingi pe oyokate. Do bozona na ba passer na bino na mburiema na pesa bino exemple bino batu boyebi liloba pona nini mboka ngo bozoko kango te mais muto bino bozoko critiquer yende muta akolefe bino bino bozofinga bo banda kolela do na zo bino solo ozomona. Je suis toujours le roi divin du Congo et dans le monde entier. Je ne change pas. Parce que je parle du nom de Jésus-Christ. Mais mon nom c'est Wamasomika Emmanuel. Kombo Oyo. Papa nanga yele lingai. Papa nanga Yesu Christo Masia. Papa nanga azape na mona na ye. Mais papa nanga na mona baza moko. Ndenge ye Yesu tanga zaki na mabele. Alobi, vous voulez que je vous montre le Père. Mais quand vous me voyez, vous voyez le Père. Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne comptez pas le Père. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Les ngana zo kende na likolo. Kota la nzambe dona likolo. Do ba yebisinga tala bana ya papa na yo. Bango to baza bilongi nangi moko. Tu ne peux pas distinguer. Bango nyoso baza bilongi. Seul lui seul le Père. Aibi ko distinguer bango. Ko distinguer bango te. C'est comme on dit Jésus, il est le même Père. Mais le Père aime
Donc toloba asa trop mystère, il se divise, il se manifeste différemment. La divergence moko tu ne peux pas comprendre. Donc le Père peut se, Jésus-Christ peut se voir en une seule fois à 1000 personnes, à 10 000 personnes. Kuna na mona ki Jésus, kuna na mona ki, est-ce que vous ça ko comprendre en côté? Parce que il est omnipotent. Il est à le sens moko fermé boité. Il est omnipotent. Tuna question. Oui papa na le comme ça na tuna ezali par rapport à repentance. Repentance ozo senga bato basala ezali bato bazo finga yo tezali bato oyo ba sala mabe ba boma ba longla bazemi ba iba ba nyokola eza repentance oyo bato ba finga wa maswamika to eza repentance ni po dans mon aka repentance no so oyo tourner ka vers yo. Non, parce que yebi lokezawana Jésus peut appeler qui exemple ya Noé. Appeler exemple ya Noé, alobi Noé ba finga kiye, ba linga kiyete, ba saboter ki ma donc masuwa na ye. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bato nyoso ba finga kiye, o nyoso ba linga kiyete. Bangonde bato ba kufaki. Donc elo nga na so pesa bato attention. Attention lingo loba. Bozala prudent. Parce que faut poser na discernement, faut poser na sagesse, prudent aussi, l'intelligence. Avant ya koloba mabe, na so pesa bango prudence. Na lingite na zala occasion de shit ya bato parce que je suis dans cette chair, bato ba mona yelo côté mais ezala ki bato na ba mona lola te. Ah bon? Soko finga makambo na zoloba, finga nga na za mwindo, finga nga na za mabe. Mais ko finga te aux aventuriers. Faites attention. So mta fingi bonga akota lola te. Akota lola te. Akota lola te. O finga démon. Okota lola te. Po makambo nga na zoloba. Ozo finga nga pourquoi? Ozo finga nga pona makambo na zoloba. Eza ndenge wana te. Pona soki naza ko loba ngote o finga nga te. Soki nga na ki na ndako na yo na oyambi nga opesi nga mai na mela. O finga nga te. Mais papa ndengo zo ba to chaka onka eza bonka ndengo zo ba nazo kende donc nazo kende. Question mo eza pona yo. Otika nga na loba parce que so ba ni ko katanga. Ozo loba olobi mo ebele papa na poser rappeler ba question po ezo bi donc na lingi na répondre na question yo tuninga est-ce que ozo loba po bazo finga yo to repentance za po na nzambe repentance za nzambe mais yangona nazo ngana mettre bato na prudence bo finga susute mais bo kanisa bo senga na nzambe nzamba la kisabino c'est ça mais repentance eza pona nzambe repentance eza pona biso to bika repentance eza pona bato nyos mais est-ce que o to bazoka nga ba finga ngai te ba finga ngate ngape nazo laksa oyo balinga ngai ba yoka pe ndenge ba kosala repentance pona vie na bango c'est ça. Donc nazolo bakaka pona bato bazo finga ngate na lobaki premier jour na yo awake ma wanange ezali po bozo finga ngate mais ma wanange ezali oyo bino bokomona ndeko zala malamu te c'est ça yangona ma wango et continuer lisusu na ngai na benga yo te ma wa continuer susu ke nazomona na ngomba bato baza mingi te muke ya kotanga bato nyoso bakufi baza susu te yangona ma wanange ezali bato babika mais comme les gens continuent à critiquer na sape ko salisa bango bazo attend ya réfléchir pour babika c'est ça ce qui mutayebike asana ye naître à réfléchir à kanisa atuna ye na nzambe nzamba kolobele mama banda ko sala nombre tangaka combien de personnes chaque jour oyo bazo mona ngai oyo bazo mona nzamba zo laksa bango to yebi nombre te to yebi nombre te toza dete na lobi toza dete toza mi balete oyo chaque jour butu nyoso bazo mona nga toza dete toza mi balete ozo mona pona musuni na yebisa sakio problème yala ki pona musuni yangona bato baza mbrouillé parce qu'ils sont aveugles mais soki bazo kende na molimo santo bakutala ke mutu azalaka mutu na kati ya construction na ye mais na libanda na yete mutu c'est l'esprit qui parle à l'homme mais ce n'est pas le corps c'est l'esprit le corps a ses sentiments pour nous détruire mutu mais mutu azaka l'esprit on nzambe asalela ye donc il faut que na esprit de façon que tu comprendre ki bu moto na mukilo ezandeni ozomona bon OK papa ndongo lobi place na ngai eza mingi place lobi que bato bazo finga yo ba kota lola te mais ce total ma commis biso Yesu masi akutu na croix moyibi moka ebenga bi
so oza vraiment mwana nzambe bikso bikisa pe donc eza yeki une manière ya koboya ye quoi mais yesu ayebisi atalaki ete mosusu aye koloba ayebisi lelo kolia nanga abikisi moyibi wana question nanga mosusu ezali bato bele bafinga yesu mais yesu alobiki ngai nayeka kobikisa bino ayebisa bango te ke bokolia bozala disons bokota lola te le contraire alobi ke nakei kobongisela bino esika po tozala na bino esika moko atalaki mafinga wana nyonso te atalaki te ke bato bakoloba toyebi te papa eske mafinga bakofinga yo ekosala yo pasi soki ekosala yo pasi tosala campagne ya mobilisation topekisa bato bafingaka yo ezosalanga pasi te ezosalanga pasi te mais eza kosalanga pasi te mais nazali komettre bango na attention ndenge papa nanga alobaka na ngai ndenge papa nanga salobi mingi pona likambo wana Jésus alobi yango ntango bafingaki ye aza na démon ya Jezabel eza na Bible aza na démon ya Jezabel na makambo azala koloba alobi ngai soko fingi nga na olimbisa yo mais soki ocritiquer na Molimo Santo le Saint-Esprit ne pardonne pas faut boyeba yango nzamba koko changer forme ya royaume na ete Jésus amataki na croix akufa pona mukili ebika amataki na croix pona oyo bazobenga lisumu en général péché oyo ezali na le 10 commandements oyo eza na le 10 commandements c'est ça le péché oyo Jésus amatelaki na croix oyo eza na le 10 commandements ya Moïse pona le 10 commandements ya Moïse eza na détail bon Jésus aye ko tiango na bolingo abrégé on a bolingo osomona mais péché eza kaka critiquer na lisumu eza deux choses eza différentes critiquer pour oza na droit ya ko critiquer oso comprendre mais péché ezali osali muninga mabe osali muninga obomi mutu okosi donc ko triquer bateau pour le pouvoir de l'instabilité ezami balé eza guerre eza corruption ezali religion ezali na racisme eko zala kaka na couleur na langue na nité mais racisme eko zala na esprit na motema ngana lingaka yote pour dépendaka ngai te ekomi na lingaka ka songolo na ninga mobali wana mingi pour a dépendaka nga ekomi racisme ekomi péché ozomona ba makamsu batu ba seli passer kolongola bazeme mutamoni kazana mona na ye na libumu na ye mona na ye te mais akoko boma ye oso comprendre osane obomi eza péché nde otozolo ba o eza na les 10 commandements mais Jésus tant avant Yesu aya jamais ba prophète ba parla ki likambo ya croissance ya Saint-Esprit ba parla ki pas par l'esprit mais bah parler par Dieu, bah parler pas par l'esprit, mais bah prophète bah c'est l'esprit de Dieu, bah bané ko parler par la parole de Dieu. Mais les londenge tozaboye, tozali mutu nyonso aza capable ya koza Molimo Santo. Na lero wana Molimo Santo azalaki na batu nyonso tuté, azalaki na ba prophète. Mais lelo nzambe apesi biso l'esprit du Père. L'esprit du Père yé wana za na kati na biso na ba famille na biso. Mais Seigneur la parole dit si vous critiquez ozo ça la péché est contre l'esprit de Dieu vous ne serez eza la Bible eza la parole vous ne serez jamais pardonné wana na ko changer ngote mais eloko yo tuninga on insiste na mingi ata bato baza ko critiquer nga na sande ko salisa bango po critique mususu ezali boye hein nangina expliquer yo bien critique mususu ezali mutalobi ke nazo ndima na ngai ete kaza boye aza na problème te ozomona nazo ndima na ngai makamba zoloba te ça va nazo ndima na ngai te po tana epena no ekoki te nazo ndima na ngai makamu na ete mais soko lobi ke oza lukuta c'est très dangereux. OK papa bisoko lobi ke aza lukuta e komi dangereux mais soko lobi ozo ndima ete wana mutu nyonso ta kokolo bana yake ozondima te wana droit ya kondima mutu oyo ozo ndima mais soko bandi ko critiquer yende koloba ke aza lokuta aza ya satana aza ndoki
aza moyibi wana ndi mabeti au critiquer na par rapport ya parole mais soki yo benga nga naza ndoki namoni eza nango mpe mabe te mais na likambo nga nazoloba yo lobaka eza lokuta eza lokuta eza très wana okota lola te c'est ça critique okota te. Merci beaucoup tozokende malembe na émission na biso ya repentance toujours mais tokenda na régie bapesa biso élément moko Alain Kiakala ebongo tozonga. Événement, la revenue où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mamae, bien-aimé dans le Seigneur, Festival international de gospel et Prophète Daniel, Vision d'Aigle organise un grand concert humanitaire pour soutenir les orphelins. Tolobi pona kosunga ba orphelins. Yambala Oyo 4e édition de ce grand concert humanitaire et cause à la samedi 5 octobre 2019. Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h juste. Et si l'inanoté, Tozokoba Sekokoba, Nikolo Ekotika la Polele avec les adorateurs puissants tels que le frère Paul Lukela, Mamae, la sœur Ira Blessing, le frère Ike Bahal, ainsi que notre bien-aimé le frère Clovis Makola, Mama. Yabouye Nasanga, Nako Zangate, participation pour soutenir les orphelins Tolobi. Droit d'entrée, une seule adresse en France, espace Paul Éluard, Ndebisika Togokutana. Pour tout contact, appelez au numéro. Et Pakolami Ekosopana. Bienvenue à tous. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Qui dit sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareth Na kufie agence lisusu ndeke sasu mulongo kuna poto zela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires nasali po tosunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme nous avons été bandeko baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo awu zika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili ebongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Qui dit sérieux.
Ok, merci. Nous sommes de retour sur ces plateaux, toujours avec prophète Eline Zéza, Wamaswamika. C'est comme ça, Nengal Sepiraka Bengae. Papa, Malbo Mbokayo. Tout en la Ligue 13, verset 23, Tokoma Wap, Tokoma, peut-être 30 ou pas. Je lis au nom du Seigneur. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriez-vous d'iniquité. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Je vais lire encore Proverbe 28:13 au nom de Jésus-Christ. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Nakanisi. Et puis monsieur César na otanga wana te za na Ézéchiel quelque part là-bas, Ézéchiel 36 je pense. Ezoloba, celui qui ne fait pas la repentance sera tué. Akokufa. Oya kosa la repentance te akokufa. Donc repentance elingolo bato kende pas passer na yo konosenga non. Fukama na miso nzambe tango za na kimia la kata mutema na yo soit na chambre na yo. Senga nzambe alimbisa yo, senga nzambe alakisa yo mabe eza na yo pona yo moko obika o senga nzambe pe salisa baninga message tozoloba bo salisa baninga na bino bolanda musuni ote bolanda o eza uta na kati nango bo salisa pe bandeko ba famille biso nyoso ngai moko na telamaka na kena wenze awe pa na fandi quelque part na zandu na zoloba na batu bo sala repentance bo limbisa bana na bino nasa ko mitala ndenge na zate na zotala te na zanani non mais fona mikitisa po pe totombola batu ya nzambe bazala so ba pauvreté ba koma ere au nom de Wamaswamika elona yana loba yango. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais papa, Tony Tozo pas vinayo étant que mon ponami oyo kolo atindi pona ko bikisa ekolo Congo, makamba Congo petali yo parce que miso ya bato o bazali na royaume mais za ko za fixé pa na yo pona libération ya mboka ndenge olobaka yango tango ne sur la émission. Tony Tozo na 4 émissions en cours ya émission otangeli biso makamba ba Belge. Ole ba Belge awa bakoya kosenga bakokita bakoya bakoluka Congo. Alors ba Belge wana mikolo o ezoli euti koleka awa les 17 les 18 les 19 président de la République Fachi azalaki kuna na Belgique pamba te le roi belge abengaki yo étant que roi ya Congo roi belge abengi président Fachi. Est-ce que likanisi wana
ya kobengaka ba kambina biso ba kendaka vers bango yo la liso nini otalela ngo yo étant roi ya lobby ya Congo. Bon, donc ça biloko yozo yebisanga ngo lelo franchement soko yata na ndako nanga boza na télévision te ngai ba bonne nouvelle ngai utaka na likolo utaka na nzambe waza na lelo tozana na mabele elo na ngena yebisa bino parce que Jésus a parlé, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Makambo nyoso bata mukili bazolo ba na ona zoko yoka yotango zo kawana nazo yebisa ça ne sert à rien nazo yebisa solo ba makambo na bandolo bango depuis des siècles batu nanu ba o ba yesu ko bano ba ko yoka ngope bana ba ko zonga des siècles, ça ne sert à rien. Na yebisa bino na mukuse na répondre wana mate pona okota net na kati ya politique oya musuni. Non, moi je ne suis dans la politique spirituelle, donc oya nzambe na yebisa bino ta oyo mukolo sonnet eko beta na l'air wana o mingi bako sekwa eko zala volonté ya nzambe. Moi je ne peux pas juger, ce n'est que le Père qui connaît volonté ya nzambe. Ba mususu pe basalaki mabe nzamba kolimbisa bango, ba mindele pe mingi nzamba kolimbisa bango, bato ebele nzamba kolimbisa bango. Aza souverain yozo kabula viwana ke roi akoko bengisa pe biso ba indo to kende vers zira na dona zo kende na na question na yo do omoni na yebisa yo distinction zali différence zali ya ko kolobate na zo répondre ba question na yo te mais na ngina mema yo na sagesse ya parole. Donc omoni mukilo tozo zela o tozo benga millennium mama ma fille millennium oyebi tina babenga ka millennium oyebi millennium ngolo ba ni répondre to yebo yebite oyebi millennium auto zela ka ba komama na apocalypse millennium oyebi nene c'est to koti yango déjà millennium ngolo ba million bisengo sila kate passe ko zalate erreur ekozala te, faute ekozala sur lisusu te, maladie ekozala te. C'est ça que nous entendons. Maladie ekozala te, passe ekozala te, ekozala kembo tokobide la kanzambe Yesu Masia. Tokozala kana yebo yangalo bivu me verrez, vous n'êtes pas orphelin. Bon, nazongi na question no tuninga ya gouvernement opo, mutema nezaka kuna. Maman, je ne peux pas te répondre que bazo sala boza mabe. Ma réponse baza aveugle. Na mindelo na bazo ba makamezo le kate. Na fingi bangote mais na lobi aveugle ngolo ba bazo monate. Bazo monate. Bazo ngana fin des États-Unis 25 ans. Combien de promesses Amérique a passé na Congo? Combien de promesses ba passé na Mboko? Bespoir. Il y a zéro et le côté. Bango moko européen Belgique wana mbongo bazana Belgique eza ya bino eza mbongo na bino nazo sa bino na kendaka na Belgique pendant que nous avons pouvoir oyo le pouvoir du Congo a été arraché par la Belgique. J'étais allé pour confirmer le royaume de David na Belgique obo mona na kutana na papa Bobo mais pour papa Bobo comprenait qu'il en gote ceux qui comprenaient que makamuna lobaka yanga lobaka atamu tazali boma linga oyoka ye yoka yetina suka pour Jésus ko yelo na ba façon différente. Donc okoko comprendre te bazaba aveugle ba belge bango nyonso mindele bazaba aveugle bazomona elo basel mbongo o eza na Congo eza mbongo eza na Belgique mbongo eza na Congo eza mbongo eza bazaya ko toujours ko kanga bino miso richesse ya Congo banani balia kango ce sont eux. Alors, bangonde baroza la première yako futa paye la peau cassée. Nazo senga nzambe nanga bate la bango ba monana pour peuple congolais a mona ndenge bako yako sale la peuple bino bako sala te parce que to comme na temps ya mukili ya sika règne on nzamba sale la ki mukili notre père qui est au ciel sur terre règne wana se commis naza évidence ya règne wana oya kubundisa lilobo yo akubundana ngate akubundana wa masomi ka le père nanga ite ozomona. Donc nazo ebisa yo ma fille bazoloba makambu ya aveuglement na lobi bien je ne l'insulte pas ponga na finga rate mais je parle la vérité. Je suis dans la vérité, rien que la vérité.
bako sala eloko moko te, et même ils souffrent. Bango moko bazana ba problème sérieux. Na Angleterre, gouvernement zolinga bima na nini? Bazolinga ba bima na communauté européenne, mais bazana situation moko, bazana problème moko très sérieux. Économie ezo kende na se. Ba économie na bango nyonso ezo kufa, ezako kufa, ba société ezo kangama. Ezala même les États-Unis, ba trouble les ébélés. Nazo ebisabino, le monde est ébranlé. Ce n'est que Jésus-Christ qui est le roi des rois qui vient pour réparer, arranger toutes les choses en ordre de forme. Yangona nazo kokonanga kolanda bangote parce que ceux qui n'ont bango bakoyoke langa ite. Donc inutile donc ba continuer parce que na ba Belgique pour moi bakoyoke langa ite mukolo nzamba kolobalanga yebisa bango boye wana na kotelama na kutani na oyaza elilelo. Je le respecte. Asa mukonzi langa na koboya ngote na kolobaka aza mukonzi langa ite. Par la chair aza mukonzi langa mais l'esprit aza mukonzi langa te nazala avant yazala. C'est un peu ça, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa Lindsay Zalibana Souka, pe numéro de téléphone. Est-ce que vous avez toujours à Ozongate? Nazali toujours na bino royauté pour nous sur le roi divin. Ya Congo na mukolo mobim na mukili mobimba. L'homme de Galilée, président fâché aza mokonzi na ye. Ndenge toza bolelo, tokende na vérité ya bosembo na musuni. Mais na molimo za mukonzilanga te. Je parle ça clair. Na molimo, na le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Asa mukonzilanga ite. Quand kobosa échange ndé comme konzilanga. Na yé échange te. Parce que nazar roi ya mo na botama nazala la maison de Dieu. Na botama naza ndaku ya Nzambe. Est-ce que le baki ya zawana en attendant yo yet? Oso comprendre le lobatende nene. To expliquer yo ndenge nene. Ya zali wana par la volonté de Dieu, la volonté permissible ya Nzambe. Mais il y a la volonté parfaite ya Nzambe zali. Il y a la volonté permissible et parfaite ya Nzambe. Nzambe tala na peso exemple moko ya roi David. Roi David tangu Nzambe alongoli Saoul na trône. Mais Saoul azala kaka wana ti. Mais David a pendant que protéger même Saoul pendant que azali roi. Ba policier na baningi ba boma Saoul. David a lobby ne le tuez pas parce que il est loin de Dieu. Mais David a yeba kaza loin de Dieu ko boma était. Il ne peut pas le critiquer. David il avait accepté que Saoul azalaki loin de Dieu azalaki roi na ye. Il a accepté ça. Et c'est na yebisa yonga na finga batute na finga ba konti. Les jours de kato yeba. Hein? Les jours J. Les jours mukola ko kokisama ndeka. C'est kokisama etikali kaka. Trompez-toi ni la maman. Merci, numéro de téléphone papa. Numéro de téléphone est 084 68 67 67 1. Je répète 084 68 67 67 1. Merci, nous sommes arrivés à la fin. C'était la princesse de l'Éternel, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, Dipiti, quoi. C'était juste l'ambiance de cette émission parce que nous avons ce souci-là de vous édifier à travers nos émissions qui se passent ici. Alors, je sais que vous êtes bénis car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Soyez en paix. Jésus revient bientôt. Là, c'est vraiment une bonne nouvelle que je vous apporte aussi. Une nouvelle sûre et certaine. Vraiment, Jésus revient bientôt. Tomi Lengele, Tomi Bongama. Je salue tous ceux-là qui nous aiment, tous ceux-là qui nous suivent. Hein? Papa Guy là-bas depuis l'Afrique du Sud et Maman Lauriane. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous serons là. Marlène Mbouyi et tout le monde, nous serons là. Hein? Mais tant et Koko Kisama. Ndeka papa Lindsay Zalo ba to signaler bino. So vraiment ils ont volonté parfaite. Tant comme la volonté parfaite ya Nzambe, hein, que tout y Afrique du Sud to ebisa bino, hein, mikolo ezana pas volonté ni pas pour le permissible. Permissible. Donc parfaite calamité. Maman m'a dit à Londres. Voilà, donc bientôt là par la grâce de Dieu to kozalawana. To zana ba famille na biso na bande ko na biso ba famille ko ba papa Guy là-bas ba maman Lauriane hein ba famille na biso le roi ba
bandeko ebele baza kuna ba Marlène Bouye ba famille na biso bandeko bampate kolo apesi biso pe na Afrique du Sud bazali wana donc tokozala wana elongo par la grâce de Dieu papa Guy là-bas là vraiment bientôt bandeko ya Belgique hein, je vois maman Betty Wani et aussi ma sœur à moi-même hein, ma sœur à moi-même donc bientôt le Sako Mokonzi mutabete lote hein, le Sako Mokonzi zoya mututo okatela nzambe le Sako hein, Nathalie Moussibou ma sœur à moi-même que le Seigneur te bénisse pourquoi pas à celle que j'appelle Dada Mireille da Silva je t'aime beaucoup ma grande sœur que le Seigneur te bénisse Nekab depuis les États-Unis on est ensemble il n'y a pas de souci Alain Kiakala Yves Bolofa Marma Mariam Piamé God bless bye. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disait Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelo